Boteli bota, bonjour la famille. Boye malamu na Ki Express TV aux chaîne na bino comme d'habitude. Le autre est na série à ma motivation. Ndenge ni bisika bozali boza malamu sango nini na bino nyonso ba congolais. Sango nini nga naza malamu. Eza ngai présentatrice na bino Blanche Kibundi Kazola. Nazaka la esengo mo ete tant na présence na bino pour partager ya mokyo na zwaka. Vraiment la salle on a bit mon kaka éducative ya pour véhiculer message. Topesa na ba idée lolenge ni tokoro vivre. Ekona mikolo po tozala toujours en forme po vivre longtemps na ngolu ya yeme tata nzambe. Sans plus tarder, je m'en vais vous saluer d'abord. Shalom, shalom, bonjour, salut la famille Mbote Bandeko, Rafiki Abari, Mbote Zenosia Zimbi, Malukani, shalom, shalom, Zambalola, Achakinya, Bisikon, on se retrouve dans le moment après Sabino Sengo, après Sabino Maïele, après Sabino, nous sommes dans le Senga, pour vivre la joie. Chose au départ, la mission, nous avons tout le Sengo, pour vivre la Sengo, nous avons tout le Sengo, naye na série ya kitoko oza na plus de 50 ans ndeko ozolanda nga ndeko so oza na plus de 50 ans tia kiti zwa mo vere ya te mvanda topesa na baconseil eza série ya motivation naye kosigere bino baide ya routine matinale ya positif oyo ekoki koede bino eza baexpérience personnelle nalingi na partage na bino oyo amoni bakoki koadopte yango ekosala ye malamu ata oza na ba 40 ans monke baide eza bien en tant que moi na 40 ans nalingi na adopte yango mpe mama ya 40 ans je m'excuse bana baza souffrir ou à partir déjà 18 ans moto aponi adulte aza déjà maman donc bamama na nga bolimbisa vraiment naza koencourage bino bapapa mpe lokola so oza na plus de 50 ans oza na bon endroit oyoka baconseil oyo babitisi ota mosu ozali kokipe te sikoyo banda kokipa yango mpo esunga yo ovivre pena na vi moko ya kimia ya esengo kozala na senga mpe ezali mpenza grâce ezali ngolu koyutaka tata nzambe po bamingi tokola na bango moyeba bino yango mosu otanga bango baekole na lemba na piko bazalaka funa po moi te esalaka nga mpasi namonake baninga bakufa avant donc nga na ndeko so tozovivre ezalango kaka ngolu yango la efenge na biso todevelopaka bahabitude moko ezali positive de le matin ntango tolamuki ndeko bongisa mokolo na yo kolamukaka na bakanda to bandi koganga obandi korale kobeta bana kolobaloba lamukaka na kimia nyonso zwaka mpe temps olamuka mpe na mbeto olamuki no na kimia okontrole nano nzoto na yo eloko moko te ezangisa o kimia eloko moko te ezangisa o esengo mpo nzambe akela yo amonaki koza na valeur apesa mpo valeur yo moko mpe mipesa valeur comme mwana le roi de roi ntango ozolamuka lamuka na esengo na courage oyebi ke nakozwa nakosepela nakolia nakomela mpo nzambe wana alataka meme bandeke kutu ndeke kutu ya pa baimagine nzambe azolatisa azolesa bango bongo biso baoya ye tolamukaka na attitude eza positive ekosala biso malamu voici 9 secret oyo ekoinfluence positivement santé na yo ntango okomi na plus de 50 ans même ata so oza na moins de 50 ans ndeko adopte yango ekesunga yo makasi premièrement nga nalobi commencez d'abord par une prière sérieuse bandeko topalanaka te prière ezalaka moment moko très spirituel moment moko ya bien oyo tozwaka temps mpenza ya korekomande basor na biso mpa nzambe mpo nzambe ayoka yo nzambe akoyoka yo ndeni ndeko yo ozosambela oza mpe na fone mobe na kati na nazosambela wana ekomi baavantire tozwaka temps ya prière sérieux nzambe mpe akosunga biso akorépondre na baquestion na biso na bapréoccupation na biso tobandaka na prière totika nyonso tobanda na prière ntango tobanda na prière ezolakisa déjà reconnaissance oyo tozala yango epai ya nzambe tobandi nano kotika mokolo apesi biso na maboko na ye nzambe esalaki esengo en retour akopambola yo toujours azalaka nzambe malamu deuxièmement nalobi soyez organisé et planifiez votre journée en dressant une liste de choses à faire pour vous assurer d'utiliser votre temps de manière sage ndeko salaka to-do list banemerike balobaka sala mwa liste na yo comment babiloko olingo osala pendant journée mpo otravaille na ordre eza koplanifie eza kozala na ordre ntango otie biloko no en ordre mpo ozolanda pointe a point bamakambo olingo osala na journée omonake okobénéficie na temps na yo temps na yo mpona nde bameke babaka time is money mbo temps eza tellement mbongo fosalela temps na yo d'une manière sage mpo ogaspille yango te
au quartier opportunité nyonso et qu'on se présenter na journée na yo vraiment to planifiaka et puis to respectaka planning na biso to tiango en pratique pendant toute la journée oyebi ke journée na nga na kosala makambo 8 banda kolongola moko toko sisa 8 wana ndo olekisi journée kitoko o réussir po okokisi ko réussir to-do list na yo o accomplir mission moko ozalaki nango na journée eza très important to organiser mpe to planifiaka journée na biso bandeko. Troisième point, naza ko encourager bandeko, to brosaka mino na biso avant to lia ou bien to mela quoi que ce soit. Pona ko éviter ba microbe o to lala nango na minoko, to banda sous journée na ba microbe o to lala ki nango, to bandi ko lia mbala moko eza malamu te. Ba dentiste ba conseillaka biso toujours avant to lia to se brosser. Baza na raison pour to za se brosser na dentifrice, pona ko détruire ba microbe o essayer multiplier o essayer créer na munoko na biso ntango tosukoli munoko nde tokoki kolia mais soki osukoli na munoko te nde kosala effort ata oza fatigue ata na osukoli na nzoto te problème eza te mais munoko ezala priorité nzoto kutu problème te mais munoko nanu mpo biloko oza koavale ezokota na munoko ezokita na gorge ntango munoko eza na microbe elakisi ke biloko no mpo koti na munoko ekomi na microbe ezokita o na gorge na microbe wana yango lomoi bamaladi ese multipliaka na banzoto na biso ntango olena bamicrobe na munoko mpo koyebaka ke microbe ekosala obolamu te multiplier ka ba microbe musu na kati organisme na yo yango lo moni tosala ba situation ebele ya compliqué au moins tamso lebo libumu pasi pona nini osukulaki munoko te ba microbe ekutana biloko liaki ekosala pasi na libumu pona nini ba mélange wana kozanga ko entretenir kozwa soin ya munoko ekokomelo pe handicap bandeko. Vraiment, tous ces brossaka les dents avant de manger et de boire quoi que ce soit. Quatrièmement, dans le lobby, ne consommez jamais d'aliments très sucrés avant avec l'estomac vide, ce qui peut augmenter votre glycémie. Si vous continuez dans cette allure chaque matin, vous risquez de devenir diabétique. Vraiment, tout ça a fort avant de lire quoi que ce soit. Ko banana ko lia biloko ya sucre te bamusu baza komona lamuki mbaba bandi kolia bagato abandi komela bana bakoka ensemble asali na eloko moko d'abord asukoli munoko te asali mpe eloko mosusu te mbala moko bandi kolia biloko ya sucre makasi bandeko ezaka na handicap nga nayebaki yango 5 ans passé médecin na nga moto ayebisaka nga nakendaka na hôpital mpo basala nga baexamen nazalaka tema na nzala na ntongo yango natali na frigo namoni eloko te nakutaka bagato moko nasalaki na bandi kaka kolia bagato na kei epuis nabosana ye baosalanga examen makila ntango nakomi kuna basalinga examen makila résultat nango epesi ke docteur akamo yo ozalaka no bemela namoni mwa sucre moke na makila na yo mpona nini nabia naliaki keke avanda yabi nanga kosala yango jamais soki estoma eza vide kobanda jamais na biloko ya sucre mpo ekokende ntina makila na yo omona so osala bongo fréquemment yango moi bato bazwaka badiabete bandaka na bandeko nalapa na sukola maboko nasala yango jamais nabandaka jamais kolia biloko ya sucre ata ndenge nini ata nzala ya ndenge nini je préfère kutu na gene na greve na feme na kolia jamais eloko eza sucre soki eloko mosusu ya bien eza tout autour na ngai te. Cinquièmement, on a donc conseillé, buvez de l'eau tiède et ajoutez une cuillère à café de vinaigre de cidre de pommes organiques pour éviter des gaz d'estomac, pour développer une bonne digestion et une bonne santé. Vraiment, et ça très important, on met moi maïa tiède coco moko, au tie vinaigre cuillère moka ya vinaigre na kati ya mai na yo ekosunga yo malamu mpo vinaigre eza na baacide okomela yango mpe sec te fo tiango toujours na kati ya mai mpo ekita densité ya baacide wana ezalaka na kati esungaka makasi omona digestion na yo ekozala malamu ekoevite bagaz ekoevite baodeur mosusu ya bien te ekosunga yo vraiment ozala na bonne santé vinaigre esungaka meme bamaladi mpe ebele na kosala émission mosusu na olobela kaka rien que vinaigre de cidre ya organique babien fait nango prochainement tokolobela yango eza vraiment bénéfice na bomoi na biso ekosunga biso mais pour l'instant na épingle kaka ke na ntongo soki ozwi moyen sala mwa verre no ya mwa tiède te mwa cuillère moko ya vinaigre na kati mela yango bandeko omonaka okozala souple nzoto souple libumu souple okofonctionner bien pendant toute la journée. Sixièmement na lobi choisissez de prendre un petit déjeuner plus sain
et de boire de l'eau 30 minutes après avoir mangé pour une bonne digestion. Toliaka déjeuner na tongo, mais déjeuner na biso yango pe, vous allez déjeuner moko ezali vraiment sain. Pona biloko kito kolia, liaka ba maki eza na vitamine, liaka ba avocat, liaka ba fruit na kati ya déjeuner na yo, omeli pe milk na yo eza na ba vitamine D na kati. En tout cas, liaka biloko kitoko oyo kosunga yo na déjeuner na yo. Et puis ça aussi si kolia en tout cas, ça na patience. Koyela komela mai mbangu mbangu tendeko. Mela mai au moins 30 minutes après kolia po esunga digestion na esama malamu. Pourtant omeli mai juste quand on susi kolia ekozala na ralentissement mo boye ntango epo biloko no digérer. Mais mpona ko aider digestion esama d'une manière bien. En tout cas, pesa ngo mwa temps au moins 30 minutes après omela no mai ekosala yo malamu mingi. Effectivement dans lobby après une heure après kolia olekisaka mwa une heure sala ba exercice physique na yo sala soki osalaka aérobique na yo sala aérobique soki osalaka bamarche na yo sala bamarche soki osalaka pompage otombolaka mabende sala ba exercice na yo au moins 15 minutes mais ezalaka conseillé ata 30 minutes mais soki osali mpe 15 minutes ezala yango mabe te epuis ntango ozosala ba exercice mosusu osala ba exercice makasi zala sur oza hydraté melaka ase ya mai melaka bamai ya kokoka mela mai avant pendant et puis après exercice ekosunga yo mpona nini mpona koprotege barein na yo barein na biso ndenge efonctionnaka esengaka mai ezalaka mpe ase na nzoto mpo emarche malamu ntango ozomela bamai to osala baexercice makasi ekohandikape fo bon fonctionnement barein na yo yango wana ezalaka important ntango osala baexercice makasi mela mai avant exercice pendant ntango ozosala baexercice mpe na suka mais soki osala noka bamarche quotidienne ya simple okomela no mai soki osilisi problème eza te vraiment nzambe apambola bino 8e point na koloba bomzwaka douche moko ya tie depuis na suka ya douche na obakisa 1 minute ya douche froide osukoli mai ya malili ekosunga yo mpona kobooste système immunitaire na yo osukola mai tie de 1 minute esungaka makasi ekopesa mpe énergie esungaka mpe eza koambelire baposo na biso na basuki na biso eza vraiment très important. Pour finir en tout cas 9e point et pour na kofinir ezali na koconseille bino bobanda journée kitoko et puis kobosana te avant obanda journée na yo sala baéloge devant miroir na oloba makambo kitoko mpona vie na yo ekosala yo malamu mpo oza moto oyo ozali beni nzambe asali yo apambola yo deklaraka yango mpe devant miroir olobi naza créature merveilleuse nzambe epambola journée na ngai eleka kitoko omonake nzambe akosunga yo vraiment baconseil na ngai napesa bino kaka yango wana mpona lelo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse K Express TV. Merci, ciao.